eza mbisi ya feti na feti babukutaka mutu te donc bomonaka mingi batraiteur na mosusu batie mutu eza yango mabe te surtout nga na mongala naliaka mutu ya mbisi mais na feti eza mwa pasi donc tomson na biso toluka ndenge nini olongola mutu de façon économique bomoni nde nazokende tolongola mutu mais perte ezala te ok boye bomoni tobaloli tomemi yango mpenza awa liboso ocomprendre alongola nanu mutu elongwe me misuni ya mutu etikali oyo eloko ya kolia ezali awa donc mutu elongwe misuni ya mutu etikali awa il n'y a rien donc pourquoi otiela mutu oyo na feti mutu akoyoka elenge kobukuta yango te tolongoli yango. Donc awa sikoyo tango koya kosala biti ya video eza te ya kolakisa nde basukola Thomson wana oza video mosusu tolakisa ndenge nini kolongola mutu sans que perte ezala. Donc omoni mutu etikali na mwa musuni oyo emata likolo oyo eza intéressant de sorte que même ata okati mbisi yango awa ntango mutu akolia akutani ata na oyo me na mutu te. Voilà mbala nsima totala nettoyage complet ya mbisi na makambo mosusu na suki wana.